Bashana mwasi mubimba boye niba katete muyopenda kako sokola osisi ko sokola tango pakola ka mafuta ozwa kataya kozwa kitalatala okandi otala nzoto na yo mobimba otala partout oyeba oyo zali nalobi mobali wana ngai nalingi yete ni bino ba yanga nzambe mwana mwasi sekika azokola na systeme baba jipe maputa bazaka ba shwa malonga te. Suko papa yo lingete parce que wana zambai na ngolinga ete mobala mdeli wana mobala mdeli wana mobali makolo ezate ale ba charge nyonso banda kozongela yake ni nzongo yo mema ye akile kosokola yo mema ye donc ezala kola okeki domestique na ndaku na ye papa za question anati wana zambai na nganga lingeka bongo na façon ya zena lingeka c'est moi qui t'a pondé c'est moi qui t'a pondé je dis non et non yoki luka mbali mususu boni boy te ngapela lingina ngala luka ngape mbaya mususu te bakuta ngana epo mobali forme malonga te makolo malonga te bosi mopesi kombo debouls donc olandeleka wa partie ya kombo ya deboul wana c'était consommateur tout fait mutu atenya tout fait bongo se bapesi mutu kamba deboul linga saki aliaka mingi ata yo mo papa bapara na ye moko oyo baboti mobali bapesi kombo malonga te deboul négligé par sa propre famille alors ngandelaki na oyamba ye so ba ibeke amwana bango sa mutu malang benga bapisha kombo ta Frank Joe Laurent Nene Wanjambi Eli Lukuni Nasi Masamba Abeli Bulukumu et pourquoi bapisha kombo deboul na lingi yete mais faut que tu ngana yo to sel insiste que mwana mbali wana deboul ya Amen, amen. Amen, pasteur. Amen, amen. Amen, daddy. Nazoloba mingi pona frère nanga deboul. Pesa kanzambe qualité amen na yo et correspondre na makolo na yo te. Mais pesa kanzambe qualité amen na yo correspondre na maboko na yo. Amen, daddy. Amen. Rebo chatra boshe. Zambe ya sika lukau. Tika ita zo contrôle ya nyonso. Frère pesa nganga. Daddy batu bazolo banamela vitamine nanga nazoboya nalobika nzambe na onde muta komela vitamine T pokozwa déception okosentir pendo ozovimba likolo na se ozovimba te eloba nango ser moko ebisanga dadi pourquoi mutu soki alingi reboshatanabo soki mutu alinga kotisa pirate na nzoto fo amela vitamine na bisi eser divine malembe deux fois femme yoka nzambe koloba tika nzambe atambuso na makolo na ye soki oforce santé ekoya mabe omona mpe na nzoto evimbi makolo etikali nde baoloboza na fidélité na mokie na makolo te amen daddy amen wa mutu fozala monene amen me nzambe abolingwa nzambe ya sika nzambe abolingwa makolo malonga te tala poil mais tala frère poil eza te na désert nzamba ebisinga na biso boye frère mwasi ozokangama na ye aza occasion de shit mpona yo mwasi oyo ozokanisa mwasi no ya vie aya na vie na opo aboma yo soki otiki ye te napesi yo 2 mois okota mabele me na na posa na mona okoprospere na na posa na mona okovivre longtemps na na posa nzambe autilize yo eza même discours na olobela yo frère bolinga basi me botuna volonté ya nzambe te naloti yo na 4 heures namoni yo simbani na mwasi na yo botelemi bomona libulu boyebisi mwasi na yo nalingako mwasi mpe abi alingako tosote te okoya na libulu me namoni na ndoto na ngai yo sote okoti na libulu mwasi atikali abanzi osepela elingi koloba nini natuni saint esprit ebisinga mwasi no aki na vino mpo aboma oh my god simbanga ambe ya kembo
nzambo alongola yanga fier pa ogi nzambo atombola yanga fier alikatata na ogi tika ete amona bino epanda ke naoloba boye naomona bino kozala épargne nzambe alobi nayebisa bino oyo akosala kiteti ye nde akokufa Amen. nzambe batela bana na détruire pepe nyonso ya moyeni satana oyo akomeka oyo simba ye oyo akosimba bango nzambe esokipe na ye dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous disons amen amen ok frère maloba nzambe ebimi batielaka yango tembe oyo aza na matoi ya koyoka oyo aza na matoi ya kobomba mais oyo na koloba ya suki etali frère oyo aza na makolo ya kotambola eza mpo na yo oyo mpe azali na maboko ya kongoluma ezali mpo na yo frère kotika yango te frère ezalaki mpona kosunga yo zala nango soki otiki yango yo moko koyeba na prince vitese ya motuka yo moko oyebi nde kotuta ba omati likolo kiti na se bato bakanisi likolo merci beaucoup bobosana te nzambe ogi Papa, et là on a eu cette fois-ci, comme on a une version qui est dans moi, on a bien tout cabon. La super décision qui est tout cabon. Pour makam o pasteur na biso atali singa pasteur de quoi atali singa. C'est que na comprendre que famille na bien dans midi moi. Et ça vient na midi moi. Na lobi moi non alukanga soute. Papa, eza délivrance pour na ngai. Omoni kozala musika ya yo kozala musika ya mwana ngai eza délivrance pour na ngai. Oyoki? Wande kutu na moni nde musika ya mwana nde délivrance pour na ngai yo zo loba. Dotu inongo lokoli makolo na yo pa na bino oyebi na kanda ozobeta kiti aso na bino menacer. Ozala makolo ko se défendre. On va makolo ko se défendre te na makofi na ngana obe. Yo obeta na makofi yo. Yo obeta na makofi. Debo. Ayi awa. Soki te buli. Moni soki te buli. Na comprendre que ndenge tata la bino aboya kanga vraiment. Eza nzambe nde mukasala abengaka kati na ye aboya ngai mpo yango wana déjà révélation déjà bimi mpa pasteur de corps naseli nini papa nini oza bandoki namona mpe zosimbelo te kopusana pembeni yango ata mpe na posa kopusana pembeni na yo te papa tala oye ozoloba na bato keno olingi mwana bango te mais apui na eza mire ya ndako na bango nango nini merci azambe napeso nini papa nini yango merci vraiment merci na zambe merci azambe namona tena bapesa kombo ya debu aye awa olobi ke alingi susu yo te nzambe akosaka te yo ozala mosika na ye alingi susu yo te asala foye na ye je m'en fous papa combien des églises oyo otambola séminaire nini yo kenda te ya walesa moto liboso walesa te lebisa na kati ya kinshasa yo ozonga ndako ozongi boye libungela okoka na ngai oyongi lisusu papa yo mondo kati papa nanga ofuta yango napanga bino bapo na kati bozanga makasi na kati motoapita na kimo naozoka mpa na biso na te naozoka bandoki ozonga na mudelo tala mobali oyo olandela papa omona mpe na kutu boye lelo na kobotela na ndenge normal kobotela na ndenge likolo donc mobali lelo kopesa biso ndenge nakopesa ndenge likolo ça c'est les familles osepeli kasi osepeli ah merci okobota mwana premier konguluma ya mwana omona mwana makolo ekeka likolo konzoka papa na ye asakalelaka mudele wana papa vraiment ya pasi vraiment ya pasi aye kutu ya pu eza te mire na ngai nde yango azolalela eza kosoutenir ye pasa banalingi mwana ebino te ngai nasepeli awa forme bajouel menese rikibi eloko ya te pardon c'est très ibola tu pas trop mimi c'est un ignare tout fait deux boules